Bonjour, bonsoir. Nabandeko nyonso, ça dépend ya air oyo. Okutana émission ya malolo. Femme sage to lo baratoza ba surprise belé. Mutu nyonso alandaka émission ou en tout cas azwara part na ye. To s'abonner, to aimer, to partager. Ba j'aime na bino et ça abiso bien critique au bengi na téléphone pour ça la biso bien. Ba mbote na ngala batu nyonso o bazozo atan ya kolanda malolo. Na pesi mbote na mama Laure Matondo partenaire privé ya malolo nzamba lola bomba yo pasteur Loli na lutete mobali ya mama Laure Matondo bambote na bino yango wana et lelo vraiment mutu nyonso akota l'émission oyo ozala jamais déçu ba oya koyina ba koyina parce que mukilongo tozala ka bomba ba olinga na ba olinga te mutu nyonso ozala conscient ozwa part na ye yango naza na surprise moko o maram tozo lobawa terme na biso eza sugar baby siko yo découvrir yango comme c'est mission tina suka parce que na suka msupenza mbako olobela o oyebite non senga la cameraman nga fungolela nga plateau bomona invité oyo na memeli bino liboso merci beaucoup nga na yebi kombo mama na yebi ye mais lokola mbala liboso aleka na chaîne ya mama Lorraine Mbala ako se présenter boye baye azanani nini alinga lobela biso de sika oyo merci beaucoup mbote mama mbote mama Lolo Mbala na sepeli na yo mingi naza fier na yo kombo nanga évangéliste Micheline Kitere naza évangéliste missionnaire na sambela na CBFC Victoire pe naza directeur ya école du dimanche Victoire na pesi bino nyonso mbote balandi nyonso lelo tokosepela mingi po thème na biso ezali sugar daddy ou baby. Sugar daddy bana basi oyo balingi kolinga batata mikolo nde yango lelo tolingi koloba elongo na mama Lolo Mbala o amipesa mobimba na bonzambe pour l'encadrement ya ba jeune fille pour un avenir meilleur. Merci beaucoup boyoki mama évangéliste Micheline Kitere na CBFC Victoire bisikanga malolo na wuti bisikanga malolo na bimeli malolo bozo mona lelo aza mwana ya mishoni na botami na mishoni na koli pe na sokoba kaka na leki na sama kola batu pona za onaza lelo merci beaucoup boyoki ndenge mama expliquer yango vraiment bien et tolingi to lobala bala baso bazolinga mibali ya mikolo dozo ba avantage nango eza nini désavantage nango eza nini parce que na likambo nyonso zakala ba avantage na likambo nyonso pe ba désavantage ezanga te siko toroye ba avantage nango eza nini ndenge mama Micheline na olobela biso na désavantage to banda nanu na avantage nango eza nini kolinga mibali ya mikolo merci beaucoup mama merci ma Lolo tolobela avantage ya sugar daddy avantage eza mukiende kolanga mwasi avantage eza nini soki mobali oyo lingi wana ya tata wana ya mukolo wana oaza vieille étoile yoza nanu jeune étoile avantage eza kaka so aza na misolo yango nde kaka okozwa po somba kabelo ndenge omesana osombi mwa robe mukuse na talon mulai avantage esuki wana soki mpa na mbongo yango ebele akosombelo ndako akosombelo mutuka metika na yebisa yo loko eza mbongo ya malamu te bakoyi mpe koescroke yo ndako yango oteki yango baescroke yo mutuka ozongi zero mais siko problème eza étoile na yo ezalaki kongala soki tata wana azokiltiste aza sorcier amagicien ayibi yango na ntango baza koescroke yo bandako na mituka ozongi zero donc eza avantage mpona koloba malamu eza te mama Lolo eza te po eza avantage moko terrestre eza na oka esuka na se ekoki na mpe kolimwa yo operde mpe bomoi na yo mobimba. Merci beaucoup vraiment to s'abonner to aimer to partager marambo boye en tout cas marambo boye zonka na mama Lorraine Mbala ndenge to aussi ces missions ou en tout cas so changer te sekika yo moko kabelo pe wana en tout cas kabelo ngo et memo bisikani merci beaucoup to yoki ba avantage nango ya kabelo tala mulai o ko tia ba escroquer pe ba escroquer na nzoto na biloko pe ba escroquer yo mama na yebi ke ba désavantage eza vraiment
mama vanda penza désavantage eza nini toyoka bamama toyoka bilenge toyoka bisika bozali. Nauti kolobawa sugar daddy aza papa mukolo avantage à liboso peut-être désavantage à liboso peut-être aza marié yoza célibataire ozana nuna vie mulai mama ozoluka nini epa ya batata wana bakopesa yo nini akobala pe yo te mwasi na ye azali akokangama nde na mwasi na ye akolongola jamais alliance ya mwasi na ye bongo alaitisa yango epai na yo oyebi role no eza nini oza kaka chauffe corps nde baza epa David oza mwa mwasi bazwi bazotia pe na David mpo azwa mwa moto oza noka chauffe corps mais osala eloko moko te désavantage ya liboso yango eza wana eza kodéshonore yo oza vraiment dénigré moindri par rapport à âge na yo oliozo mobali oyo aza ya âge na yo ozoke kozwa tata ya mikolo oyo akotika yo so pa balaki yo atika yo akufi yo tikali. Désavantage ya mibale eza nini na uta ikoloba awa yo za jeune étoile ya za vieille étoile oyebi batata wana baza mambo ebele azoluka jeune fille azomona étoile no ezongala makasi posana ezali abotola yo étoile wana po ya salela yango e makambo nini yango basalaka soki azalaki malade to azalaki ya kolemba tango bolingani a transmettre yo vieillesse na ye ayibi yo jeunesse na yo désavantage ya mibale. Désavantage ya misato eza nini akoki pe koboma yo okufi ya tikali po vivre mikolo na yo o etikalaki na se ya moi. Désavantage ya misato ezali akoki kotika yo na bomoi me abebisi lobi na yo ba jeune fille ebele bazobala te omona azokanga noko ndoki tata mwasi ndoki nzoka azalaka kolinga ba sugar daddy. C'est le moment siko ba jeune fille yango balobi ba jeune garçon déception eleki. Ok yango wana mama Lolo faut sala émission moko ya kosala choix ya fiancé parce que yo poza marié oyebi makambo yango ndenge ezalaka ba jeune garçon mingi pe baza besco mingi pe azana escro te me kozanga biso ba jeune fille nga na mama so na biso lingolo babino bino ba jeune fille bolingi ko supporter te ozo mobali azana eloko te bovanda na ye bobanda vie bosala vie ensemble pe bokola bandeko nyonso ya mama Lorraine Mbala en tout cas fotozongisa mama Micheline tozongisa esusu na prochaine émission. Pourquoi auti kobeta sete na kamo ebimi na munokone mama Micheline totie na mwa parenthèse mukie na to bimi libanda bino ba mama problème eza nini bozolinga bana na bino bayela bino mibalo baza na mbongo parce que pasi eleki mwana soka yeli yo mobali nanu babenga kenani étudiant yete il faut aya na mobali oyo aza na mutuka na ye aza na ndaku na ye déjà bonga bino ba mama nde bozo kotisa bana na kati na libunga mo mukie bongo tozonga na biso na sujet na biso. Oui mama Lorraine eza na ba mama baza bongo menga naza mama na balisi bana mitano nayebisa bana nga boye soki okute na mobali aza na mbongo eya nango lisumu te mais soki pe okute na mobali aza nanu na mbongo te bosala vie ensemble jeune fille faut kofungwama mobali ake musala yo pe balola bozosangisa malembe bokomata na kati ya bana nga eza na bao deja basomi mapangu na bango moko mais soki ayebi so ndenge babandaki na mobali na ye okondima te mama Lolo. Donc likambo ezali biso pe ba mama to ede bana na biso ba emerger na kati ya mabala na bango lolenge esengeli yo kosenga ele mbala mbongo olembongo yo kufi otiki mwana sa moi atikali koniokwama atikali kotekama atikali kozwa bomoi oyo ebongi te mpona biso ba jeune fille linga mobali oyo azosambela nzambe ya solo. Naebi mama Lolo naebi pe mobali nae baza ba jeune o bakoli na église protestante o toza bizaila obenga missioni mais bazali kosala nzambe na dévouement nyonso
pe babalani babandi vi na bango baza ko avancer lobi biso omoni na mituka okoloba ete asimbi kisi nzoka makambo asalaki lobi nde eboteli. Merci beaucoup maman Ngonga ezokende en tout cas émission kitoko boye Ngonga ko nzamba lola photo zonga moi désavantage mi balé tikali opesi pe moi mbote na ba oyo balandaki biso. Ah merci maman. Désavantage mususu tokoki kolobela ete okoki kokufa avant mikolo nzamba atielaki yo likolo akolanda batata na mikolo nzamba alobai par exemple okufa na 70 yo obendi vi na olobi nga 70 te nga sugar daddy osuki na 20 osuki na 25 baki obeta noko ndoki. En tout cas badesavantage eza ebele mpe avantage toloba eza te kaka belo na make-up eza nango te eza mpenza na ntina te. Conseil na ana opesa ba jeune fille banga nzambe tambola na droiture sambela na sincérité zala bizaleli malamu yekola musala oyebi eza mibali oyo balekaka otaloka nde onika basani tia ye mpe kobala yo mpe zala na confiance epa nzambe oyo asala yo mokolo moko obala. Mbote nanga na papa Mbala, merci pour l'encadrement ya mwana na biso namoni ye kitoko mingi. Mbote na sœur Dejive koleka na église au la Victoire pe CBFC en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko nyonso nayebi ke mutu na mutu azwi part na ye na émission oyo. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Zwa vidéo oyo pesa bandeko ba message ko bimana ba sugar daddy. Sauver milimo la bango na ne komi trop tard te. Bambote la bino nyonso. Bye bye.